kapende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ngoma kokia bientôt otepela kolanda info lingala journal ya peuple mbote na bino nyonso peuple na zana sango makasi tango na présentaka yango tika toto funga basango so pona kotesa bino ndenge ba congolais nyonso bazalaki na ba urne mercredi 20 décembre pour na scrutin combiné ba détail elongo na héritier mapindeli ndenge kaka ezalaki prévu ba congolais nyonso pe ba congolais ya diaspora ya 5 pays oyo ezwami libanda ya mboka balekaki bongo mokolo ya mercredi 20 décembre 2023 pour na voter boye scrutin oyo ezali combiné ko voter bongo président ko voter ba députés nationaux ba députés provinciaux pe ba conseillers municipaux bosimba ke na tongo déjà ba centre ebele ba fongola ki ba porte na bango epai wapi ba matériel ya commission électorale nationale indépendante ezalaki déjà déployé na veille na yango président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima Kazadi apesaki message pour na encourager ba personnel nyonso ya seni pour na remercier gouvernement pe ba partenaire nyonso na oyo nyonso bango basali pour na kosunga République démocratique du Congo ayeba na organiser l'élection mercredi 20 décembre 2023 ndenge ezalaki prévu na calendrier bisika nyonso batu basanrolaki ba long file ezalaki wana moto nyonso alingaki akota a voté ba députés nationaux a voté ba députés provinciaux a voté président de la République pe a voté ba conseillers municipaux nyonso elekaki vraiment na kimia malgré quelques défaillances techniques oyo ezalaki constaté bisika mosusu ba machine ezalaki nanu déployé te pe bisika mosusu ba machine ebandai ko fonctionner moi malamu te esengaki na population ayeba na kolakisa moi patience ndenge ezalaki prévu na 6 heures kasi bisika ebele ebandaki na ngonga wana te malgré ça na bangonga misusu makambo nyonso ezongaki bongo normal vote ebandaki pe ba congolais ba sepeli comme na commission électorale nationale indépendante seni na mokuse ayeba na ko respecter délai constitutionnel ndenge moko na ville ya Kinshasa pe na ba province ebele ya République démocratique du Congo vote ezalaki vraiment effectif ndenge commission électorale nationale indépendante annonçaki na sima ya vote misu tomato ya ba congolais nyonso ekozala bongo tourner pour na date ya le 31 décembre 2023 pour na publication ya ba résultats provisoires. Honorable Florent Lebemoupi, candidat dans la circonscription électorale ya Funa Yepe Akenda qui ko remplir devoir civique naye mercredi 20 décembre dans complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau Sima naye ezaki bongo domi bende longwanza pe Nathalie Kela Kapenda. Honorable Florent Lebemoupiya, candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa, Yepe Akenda Kibongo ko remplir devoir civique na ye mercredi 20 décembre 2023 ndenge kaka République démocratique du Congo mobimba bato nyonso bakenda Kibongo ko voter ndenge kaka ezalaki prévu. Honorable Florent Lebemoupiya azalaki accompagné na molonga na ye Maman Lauriane Lebe bango bakendaki bongo na complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau oyo ezwami na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu. Honorable Florent Lebemoupiya akotaki a remplir ba formalité nyonso pe a votaki na sima ya ko voter. Honorable Florent Lebemoupiya apesaki message oyo na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Lelo ezali mokolo ya vote le 20 décembre ezali devoir civique nanga na mwasi na ngai toye ko remplir devoir civique na biso ya ko voter le club motionso pour répondre ba dirigeant ya sika ba kotambusa mboka na biso ba kotambusa ville na biso ya Kinshasa nde yango na ko sala na voter pour na Fachi Beton numéro 20 na voter pour na ngai moko 607 pour na national et puis provincial na voter sur pour na ngai moko 113
po tobongisa mboka na biso tobongisa province na biso ya Kinshasa. Bosimbake honorable Florent Lebemupia, en tant que député national sortant, azali bongo citoyen moko malamu tango nyonso azali ko remplir ba devoir civique na ye pe azali ko senga na population na ye nyonso ya funa bayeba na kolanda exemple na ye na kovotaka lokola ye asali pambate ezali vraiment devoir civique oyo citoyen nyonso esengeli a remplir. Nous sommes le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui mardi 19 décembre dans l'hôtel Rotana pour un lancement officiel de la réforme introduisant usage de facture électronique normalisée et dispositifs électroniques fiscaux dans la République démocratique du Congo. Et l'on a hérité Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui mardi 19 décembre 2023 dans l'hôtel Rotana dans le lancement officiel de la réforme introduisant le usage de factures électroniques normalisées pour les dispositifs électroniques fiscaux dans la République démocratique du Congo. Et zalaki na cérémonie moko zalaki organisée dans le ministère de la Finance. Liboso ya ministre de la Finance, secrétaire général aux finances, représentant, partenaire technique paye à finance, directeur généraux pe directeur ya administration ya finance, chef ya gouvernement congolais akumisaki na geste valeur innovation fiscale oyo ezali kokota na cadre ya vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi ba se retrouver awa pona kota na lumière réforme cruciale oyo ezali bongo système fiscal moko initiative ezali komitia na kati ya vision ya son excellence chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avenir moko ya kimia pe ya prospérité équitable ya République démocratique du Congo. Réforme oyo ezali essentielle na croissance pe na stabilité ya économie ya mboka na biso ezali engagement pour na innovation, transparence pe justice ezali ko représenter étape moko ya makasi pour na édification ya société oyo équité fiscale et kozala kakate idéal mais kozala vraiment réalité moko tangible. En tant que chef ya gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde alobi action na ye ya coordination ezali toujours ko contribuer pour na kotonga économie moko ya makasi pe transparente pe ezala pilier ya nation moko ya makasi pe prospère ezali ko représenter engagement na bango envers gouvernance économique moko oyo ekozala ouverte na juste na ba citoyen pe ba entreprise oyo eko contribuer équitablement ndenge atalisi chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pour na premier ministre alobi na innovation oyo na système fiscal ezali bongo fondamental pour na assurer développement moko durable pe équilibré charge fiscale ezali bongo pour na ko pousser économie ezala fondement oyo bato nyonso bakoki kotonga avenir ya économie moko transparente pour la République démocratique du Congo et salemaki pour na ko pousser croissance pe ko renforcer justice fiscale pe ko luka ndenge nini ko améliorer collecte ya recettes na kolongola ka fraude et ko permettre les sources ko élargir davantage assiette budgétaire oyo ko permettre na gouvernement na ngambo na ye ayeba na ko investir na secteur ya vie nationale. Mwanamboka Eric Mwamba aza na fondation na Eric Mwamba oyo bazali kosenga na bato nyonso oyo balingi kosadere bakende na lombango. Nathalie Kela Kapenda. Présence Eric Mwamba, numéro 1 ya fondation oyo na kombo na ye na commune ya Kimbatseke ezalaki mingi penza pona kotalisa na bana ya Kimbatseke ke baza bango mokote bazali pe abandonné te. Fondation Eric Mwamba eza ko evre pona bien-être na bango na ba domaine ya ndenge na ndenge. Awa sur place coach Eric Mwamba asengaki na population ya Kimbatseke en particulier basadere massivement na fondation oyo bazala libanda te ndi bakomona tina na yango pe bilengi ya fondation Eric Mwamba. Zana Kimbatseke toyaki ko visiter ko installer base na cadre ya ferme parce que nde tolobaki ferme eza changu eza Kimbatseke donc tozala Kimbatseke partout donc toye ko installer base pour permettre bandeko nyonso kutu ba bénéficier pe na ba œuvres sociaux na biso ya ferme. Ba jeune nyonso Kimbatseke merci beaucoup na kei na bango na soutien na bango
et na conseiller bandeko belé s'adhérer massivement na FEM. Yo oyo ovandi libanda yeba ki Fondation Eric Mwamba ezali en marche eye pona yo papa mama elenge kota na kati surtout na souci oyo Eric Mwamba coach azalaka na yango pona changu na botombwani na yango. Vive la Fondation Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba bazali kosala pona bana nyonso ya changu surtout ke changu mobimba endimi yango. Bambouteillage eza konyokola bakumbi mituka na route bypass à cause ya ba remorque oyo ezali ko uta bongo na Congo Central. Héritier Mapindemi Francis Konza Lokoka basale bino le mao. Bakumbi mituka oyo balekaka na route bypass bazali konyokwa manandenge ya kosakana te. Embouteillage tango nyonso, embouteillage monstre ezali konyokola bango botala bino moko na route bypass ba remorque oyo eutaka na province ya Congo Central nzela kaka moko yango elekaka. Kasi lokola mikolo eleki ba autorisaka bango bakotaka na ville ya Kinshasa même na moi balongolaka mobeko ya koloba après 21h. Kasi bakomi kokota na moi ekomi lisusu chemin de la croix tango bazali kokota nzela oyo ezalaka moke botala bino moko bilili ndenge ezali kolakisa esika ya kotia lokolo ezali te population voire même bakumbi mituka bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te. Tobanzi ke route bypass ezali nzela moko ya muke atako ba autorité balongola ki mesure ya kokotisa ba remorque après 21h kasi esengeli ordre ezala soki ordre ezali te ekozala pasi pe mawa lokola oyo bakumbi mituka pe population bazali ko vivre ces derniers temps na route bypass ezali eloko ya pasi esengeli ba autorité bayeba ndenge nini bakoki kotia ordre na route bypass pona ko empêcher biloko ya boye ekomaka te. Commune ya Matete na quartier Kinsaku eza na problème makasi ya insalubrité pe ya banzela Rite Kindu apesi bino pas détail. Tozali na komini ya Matete mingi penza na quartier Kintaku wapi epai banzele ezali ya kobeba bafulu kutu koloba te botala bino moko mituka elekaka lisusu te surtout pona kokoma na kisenso population oyo bazali kolela tongo pe pokwa surtout pona bafulu oyo ezali komya ba maladie ya ndenge na ndenge. Toza na problème yo moko tala kaka ba mai bafulu soki ozwi boke kuno kuta tala fula munene okende boye bakandi bapoza mapango bato bakoma obimela kaka na batiner mpona nini avenir na biso eza ya kobeba yo moko omona ndenge ezali Kinsaku eloko kaka tokosenga na bakonzi eza kaka lisungi bakotalela biso Kinsaku tala mama balongolela biso fulu oyo tala fulu vraiment liboso ya lupango moyo tobimisa te koteka ezali te mpona nini salite eleki makasi. Tobanzi ke bosenga ya population eyokani na matoi ya bakonzi po soki banzela ebongi pe bafulu elongwe eko permettre na population ya coin oyo ba vivre na ba conditions ya kitoko. Route sititre na commune ya Matete depuis babanda kosala yango ti lelo misala eza kosila kaka te. Héritier Mapindemi asali bino constat on. Nzela oyo bozali komona babengaka yango route city train lelo ezali kobengama nzela ya bralima na commune ya Matete mikolo eleki ezalaki ya kobeba makasi misala ebandaki pona kobongisa nzela oyo ezali raccourci ba mituka ezali kouta boulevard Lumumba ekoti na petit boulevard na commune ya Matete ezali kosala raccourci na quartier Banunu Malandi ti na wenze ya Matete oyo ezwami na grande route kasi kobeba na yango esalaki pasi mingi commune ya Matete ekomaki na banzela moko limité babandaki kobongisa pe basukaki na nzela ebotaki na yango matiti même ndunda ebotaki na nzela oyo surtout côté ya virage ya quartier Malandi toujours na commune ya Matete population alelaki makasi balobi misala ezongi kasi suwe ya population ezali komona misala ekende ti na suka. Maloba nanga ezali kwa bazosala boye bakontinue yango esila tina suka tomona ndenge esalami malamu ndenge nzela ebebaki mpona okende ezali asobi otemika awa ozopama otransport ekisami mesolo nzela ekobeba oyo ya transport foke etiki ntango kuna mesolo ezali mwa avantage mpo anini na koteka na biso koteka ekozwaka malamu bandako mpe
oza malamu ekoma baprimo ya bien bato bazomboya kozwa koto mpa mikuluna mpe eza te tobanzi ke lokola misala oyo e répondre et kokende vraiment tina suka pona ko permettre mituka eleka malamu na route ya Bralima ex city train kokende tina wenze ya matete soki ezali ya kobeba ezali ko permettre mosala esalima malamu te mituka ezali koleka malamu te ba moto kutu koloba te zokande yango e ko permettre circulation ya malonga na commune ya matete tobanzi ke mikonzi bayoki bakosala makasi pona kosilisa misala nyonso ya nzela oyo. Bavoli à Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et bandaki à travers Airbus A328 pour le premier vol nango et Salima Kitoko kuna na aéroport ya Gemena. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomona ki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant un memabango pour ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA pour bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compétition. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. Kominaki senso eza na problème makasi na likambo etali bongo banzela bolanda constant nango elongo na info lingala. Ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'État bibembe komi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo morgue oyo ezali pona biso nyonso tozali ana ville de Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola kopola pona nini nzela eza te Kisenso ezali pe na posa ya kozala désenclavé lokola bakomine misusu bakonzi ya mboka botalela bango solution na makambo na bango. Route Kimbantseke cimetière ezana eta moko ya malamu te trafic ekomi pasi makasi reportage ya signé ya Héritier Mapindela.
Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esika kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. nzela oyo ezaka pasi nzela moko population ezebele yo mozomwaka population ndenge etamba basouffrir banda dokolo ti koto nzela eza te leta luka moye abongisa leto tosepelaki tomonaki bachinois baye kosala nzela bachinois bapalolaki nzela banda kuna ti bamatiti likolo kuna kota kola ebeya mais les ministres omona bachinois bazwa biloko na bango nyonso bazongisa yango oyo tokosala te bapesi biso mbongo te bato basouffrir tala mai résidezo bato ombala eza mai ya résidezo résidezo bato ezotoboka osinango solution te nzela bebi moye tolekeza te bato basouffrir. Tobanzike ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière. Boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala tope kelasi soki l'état a réhabilité yango et kozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Moto nyonso alingi alata sapatu ya kitoko place eza semoko na 7e rue limité epa ya papa Griff nenge rite mapindemi iga ntingi batalisi. Papa sinangai eutako apio Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo oyebi nga na Elongi oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce rôle-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint d'ailleurs, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le terrain na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard
place d'artiste wana mpe mosusu omona basala babiloko bakekele okomona ala la présence de nasala naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga leta alobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oka yango papa desmawa ngoba biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka tesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokola emoro ekoka yo oza na oyo lokola emoro olingi koma bolite lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Pona bana na bino bazala na bonne santé poto ezase moko Protivap. Stéphane Askandi. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Et on est la carte journal le peuple yango et comme na suka merci mingi na igon tingi oya zakina sima caméra montage sima makina Fabrice Ndombi journal peuple les a supervisé par invité ma pine bande kobot kalamalamu au revoir. Aïe etumba nangwa kaopika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.